vie etonda na makambo ya mabe pe na batu ya mabe. Ndeko nanga soki ozali sans Yesu okolanda banzela ya mabe pe okolokota baninga ya mabe bakomema yo na makambo ya mabe pe na bapratika mabe okobungisa kondima na yo okokabwana na Yesu Kristo pe na suko kokende lifelo. Bien-aimé dans le Seigneur, landa nzembo pe émission oyo okoteyama au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mokili etonda na makambo mabe na bwala ya mpe bato ya mabe bazali soko zalisa Yesu okolanda banzela ya mabe ya soko zalisa Yesu okolokota baninga ya mabe bakobebisa bomoi na yo okoya kubungisa bomoi na yo bakoya kobebisa bomoi na yo okoya kubungisa konima na yo. Mokili etonda na makambo mabe na bwala ya mpe bato ya mabe bazali soko zalisa Yesu okolanda banzela ya mabe ya soko zalisa Yesu okolokota baninga ya mabe bakobungisa konima na yo okoya kubungisa konima na yo bakoya kubebisa bomoi na yo okoya kubebisa konima na yo. Mingi bakoma babede mingi basimba ba magie mingi bakoma baleze biene mingi bakota bandako ya molili yakepa ya nzambe ndeko na ngai yakepa ya nzambe ndeko na ngai alimate ya bana na ndako na yo alimate ya bana balanda nzela mabete tangi te ya bana na ndako na yo te ya bana balanda nzela mabete mingi basimba magie mingi basimba magie mingi bakota bandako ya molili mingi bakoma bapede mingi bakoma baleze biene ndeko yake pa ya nzambe yake pa ya nzambe. Mama Françoise était à bana balanzela mabete ma Violaine était à bana balanzela mabete Maïka Mandrandele était à mwana alanzela mabete Peromba était à bana ndeko nanga te ya bana na ndako na yo balanzela mabete oh ndeko nanga ye alembulu te ya bana areto makwa te ya bana balanzela mabete mokili tondi na makama mabe oh mingi bakoma bapede mingi bakoma baleze biene mingi basimba magie mingi bakota bandako ya molili te ya bana balanda nzela mabete jipe kitambo te ya bana mama Isa bien-aimé dans le Seigneur, Teyabana balana nzela mabete. Soki parents ont abandonné ndaku na yo, okomi mutu libanda
bana bakozanga conseil bakolokota conseil libanda ekotinda bango na banzela mabe ekotinda bango balokota ba camarade ya mabe benemelanda message oyo okoteyama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Voilà, on a vu ce que tu as vu, mbote siga, bozali partout à travers le monde. Je crois que Badouada déjà à cause de ta maman. Mbote frère Jean-François. Que Dieu te bénisse, frangin. Waouh. Zemboyo. Soki ozana nzambete kiba okolokota. Obi kolokota. Place okolokota. Kolokota fait ça quand même grave ça kolokota. Kolokota ça veut dire quoi kolokota? Ça veut dire kolokota. Comment ça veut dire que kolokota mais obi kolokota la paix et puis kolokota. Ça c'est c'est profond. Parce que ça qui na plan na yoti. Voilà. Omoni olokoti baninga ya mabe. Amen. Voilà donc Nzembo. Frère Nzembo kitoko frère Sali Nzembo wa kala mingi te kala lelo. Frère on a ajouté par rapport à Bacham. Ils ont mutu moko ta égalé. Quelle grâce. Tu vois depuis mukili bana parce que depuis ça monde depuis monde comment monde. Bah nombre Bacham émission et Tiga va exister. Mais de ceux qui allaient mutumo aloba. Voilà ça biso peut-être. Donc toujours la communauté toujours monde entier. Ça n'a jamais existé. Peut-être à ma connaissance. Ceux qui t'ont évité, tu as bimaka maloba, tu m'as pas bimaka. Alors ça la émission na Bacham. Voilà. Nzemba sali en lilo. Voilà. Avant émission à Kalimité. Quel don frère. Mokili etondana makambwa mabe. Na bola ya impe bato ya mabe bazaliye. Soko zalisa Yesu yokolanda banzela ya mabe aya. Soko zalisa Yesu yokolokota baninga ya mabe. Mon frère Nzembo, je crois que chant et lobby déjà. Yako bebisa kondima na yo. Papa malumbuka yo kaka. Moi je peux galer frère. On dit que tu peux galer. Na kimi ne pepel ko kima. Parce que on a bien à côté là. Bako yako bebisa komoyi na yo. So na kimi. Bako yako bebisa bomoyi.
Nayo. Voilà, donc vraiment Nzembo ya c'est pédi dans Nzembo wana. Amen, amen. Nzembo moko oyo ezali ko introduire émission na biso. Déniteur na sœur mo bolinga biso mi Jeannette Lembe. Ya zora après émission katika Nzembo publié. Sœur Jeannette. Voilà, donc ezali ko introduire émission na biso lelo. Nzembo kitoko et puis Nzembo ezala matia na kati. Je crois Nzembo tei déjà mbala moko. Quelle grâce. Parce que émission to ça lelo oyo je crois que bazoront le rôle à théâtre bazoront vraiment réalité ezali et le moko très sérieux. Je crois que mon qu'il effectivement est baby et baby ya kobeba et bien ce qui tourne émission de l'eau c'est parce que ce qui te lobby pété ezali le rôle non assistance en personne en danger. Donc tu as pas to make up comme ça on sonnette d'alarme bêta penda c'était parce que monde des amabé puis personne n'est épargné quand tu as raté commis moninga ba publier kuna sextape. Je crois que biso tout aux alliés concernés ceux qui ont que batté qui les appelle porte na yo lobo mo ata su mo na yo ndeko na yo donc c'est pourquoi on aime l'enzime que nos frères limité ya bana voilà lando pembele te ya bana photo te ya bana chacun bene kwango te ya donc biso tundenga frère beaucoup ta épargné voilà tous concernés donc thème émission na biso lelo. Eh bien, tu le phénomène oyo. La carte frère pour sauter ibana te ba ko te libana. Et puis ba ko ma ko te ngona na école, ba ma ko te. Effectivement. Au bolinga le bino basi na basi c'est mignon. Ibana mibali, voilà. C'est tiri yango ndeko te ya bana na yo. Effectivement, donc le thème émission na biso l'autre parler sur phénomène oyo ibani kozo en tout cas ba proportion moko inquiétante. Ne lobi awezo comme kuya ko prendre place et bano comme normal. Oyo mibali na mibali ba osangisa nzoto basi na basi ba osangisa nzoto c'est vrai les habilo to bano on depuis kala et bano za nango mais je crois qu'ils ont un peu dans coulisses mais mikolo yo et comme na ba dimension mususu ils sort bomba na te et puis ils ba forme mususu et puis ils ont que na vitesse moko oyo je crois que TGV comme ça so qui to ça l'attention te to ko rattraper en côté et puis to la dépasser surtout pour la génération où ils a koya ya ba na biso. Parce que le phénomène est commis Makasi et Zana Kinshasa, na Congo Mobimba, ils ont la Katia Poto. Je crois que dans l'émission de la de l'autre, ça en tout cas référence dans vidéo sextape où je crois qu'ils allaient circuler là-bas dans les réseaux sociaux. Bon, mon aki, bon, on a été très bien, comme on a eu Rodrigue Moukanzu. Voilà, ça l'appelle émission, ça l'appelle théâtre, comme on imagine, Oyo Azako Bima na Mobali Naye. Mobali na ye comme on a soki Kaza Angelo oyo na bolingo na bango nde bazolo ba audio boyoka vraiment émission na to tia audio to tia et puis to développer en quatre émissions bomoni bazako bima bango na bango je crois que esali scandale et scandaliser batou amoni yango bongo parce que ezabilo ki bomba manga déjà na c'est et bimi to peut que le phénomène dans lelo na quatre émissions na biso lelo tozo kende wapi. Quelles sont en tout cas les conséquences donc il y a pratique wana toujours les conséquences physiques et puis spirituelles également pourquoi ça la rango et puis comme ndengeni na ba niveau donc expliquer bien tout na détail la quatre émission la biso puis qu'est-ce qu'il faut faire pour encore qui misabilo ko wana et puis voilà donc il y a la quatre émission la biso et puis vous avez la deuxième vidéo to proposer bino parce qu'on les a dit encore révélation quand comme tout ça ko loba un autre ça également témoignage il y a des comédiens comédien comme on a eu bah on benga ceux qui moine ya mundu yemoko asali témoignage akene ko zala ba pratique wana asimbaki bakisi recommandation ba pesa ki na ndenge makambo ya sengelaki il faut ba bima na na sima et puis ba bima na na sima boko extrait audio wana émission les amis émission moko vraiment la ba révélatrice parce que ça dit tout. Tu vas comprendre dans côté. Tu dois expliquer en radio émission. Comment est-ce que ça les maka? Comment tu as mobali? Tu as mobali? Mon côté, tu as esprit à moi si dans les autres. Et pour l'esprit on est ça dans les autres nayo. Il faut voir nos bimans si mandé au monde ba star, monsieur un musicien, ba yembaka, ba tout ça ba comédien, ba bimans la bonne sima. Pour bazoa esprit on a ya basi et ça là. Et puis ça va on succès. Voilà. Et ça mode. Succès et comme il m'a pas bien makambo. Il y a pas pesa yo makambo comme ko pesa makambo te asima. Le phénomène moi je crois que comme très dangereux na Kinshasa même à la porte de la toujours comme to bête là c'était le frère. Il y a un te occupé en tout cas émission la biso le frère. Et tout nous ba ça va to chama mambo prière. Ah frère na yum pour ça la introduction qui toko. Donc tu comme makambo yo lobby. Donc papa maloba komboka yo. Donc c'est toujours des côtés ya ba na nzambe ba keba
Pasmbate, bien aimé, ce qui y a on a bien nandako, ce qui éducation ezalité nandako, le lot où parents mingi, frère, à cause il y a ba divorce, à cause il y a ba adultère, il y a ba makambi belé wana, allez bana ba comme perdu, moi la rekoso na ke pas papa, nzoka kene makamsusu, na ke pas maman, le lot bana bazu éducation na balabala, ba nyoto bité ceux qui sans yesu bana ba ko lokota, ba camarade ko lokota libanda. Amimi ba mona banzela mabe, allez le moi n'a pas comme papa ça va, moi na mobali, na beto kuni. Zomona siko terrible. Mona ça comme moi na mobali, comme kata ba coin. Ya ngo bene be soko mo mbala ba ndo kanga basuki, ke ba fungula yango. Biso to kanga kango par ignorance. Omoni yango na souci na frère na mo César Loboko un ami oui donc nzamba sunga bana César Loboko na makambo na po biso na eto sala ka on a ignorance mais ba tuba sala ngo na nenga ba pratique mabe il faut okoma ko ne lobi okoma ko mona mwasi le balo ko mona mwasi le basi ba koma ko bana mibali donc il a d'attaque pe moko boye ce qui c'était une bagarre et puis une femme la ça peut théâtre c'était bagarre alors pour le mibali donc tant avouer ka sala ka makambo na kana somo omoni frère malbombo kayo. Effectivement, mais en fait, tout le émission, tout le monde obligé. Tu boire un micro, frère. Sinon, nous autres, ils sont mon frère. Par contre, côté à bas, on a une école, frère. Moi, je papa, on m'a dit, on t'a dit quoi? La paix, c'est un verset. Mais tu as dit la prière, tu as dit l'émission, c'est l'émission. Bien aimé, le monde va mal. Sans Yesu, au lokota, baninga ko lokota. Bien aimé, peu au baroumé bansela mabe. Namoni to bonde la bien aimé toujours titi de prière to benga mukole mission ko sala mission na yebiso to sala effacer au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci na ministère, merci na mission, merci na frère na limia, papa to pesa la vision pe provision. Oh papa na ngai, merci papa nengotie biso ensemble pour te musana ke ne liboso papa, pour te bana na yo bayo ka son de la trompette papa, beba na ko bata mama sumu papa na ngai, no kite ba ko rater masuwa ya nowe alléluia. Papa na tiki mission na maboko na yo papa, batela ndeko nso ko landa biso nzaba. Oza kina ba pratique wana papa. Oh papa limbi papa père attend na nouveauté de vie batela frère na ngana libota na ye batela ngana libota na ngai batela bato balandaka biso na mabota na bango zala masque na biso zala désinfectant na biso papa maladie zala mosika na biso papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen amen alléluia amen 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 bien aimé bandeko na bino on est là to lobaki na bino nyoso to ko mona nyoso to ko yoka to ko bimsa na poisa na but moko kaka vous allez édifier bien aimé dans le Seigneur makofi bambeli minduki to ko bangate pamba te biso to zaka ko lobaka to to bandeko ya biso bakabona na batu ya mabe pe na makambu ya mabe babikisa milimo na bango po soki liwe ye lelo oh frère to kutela na yemei quelle grâce alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, donc merci en tout cas, Bandeko Balandi, tout ce qu'on a gâté émission, Nabiso Yalelo. Alors, en fait, peut-être tout côté émission, quand même, on a annoncé, on a Nabiso frère Pembele, là, Pembele. Kolo Talangai, Nzembo Naye, Nzembo Moko Kitoko. Alléluia. Kitoko, je crois que émission prochainement, tout ça, on a émission. On te revient en tout cas sur. Frère Ayemi, Uniabalou Mbassi. Franchement, ça. Une très belle chanson. Vraiment, Ayemi Kitoko Makasi. Moi, je émission. Lando Pembele. Alors, il y a Pécalaté. L'émission. Voilà, donc émission spéciale avec. Bien aimé, Bolanda Nzembouana, vous partagez en gros na compte naie Lando Pembele na YouTube. Voilà, et ça évangile. Et quand vous avez publié Lando Té, vous avez publié évangile. Pensez à vous battre là yo. Quand vous avez tube, et ça le quoi opéra. Jésus Christ soigne quoi maki poyabi kae. Wana ba tube biso dosala ba tube oki ba bloco ba memi fausse doctrine na kumba bien aimé biso dosala ba tube ya ngomoni Lando Pembele passa les tubes bien aimé zali pona bana na nzambe et puis ça gratuit alléluia bien aimé soki nzamba touché yo moko modi basenga kate yo moko ba touché frère Lando abese ki combien tout ki toko boy frère Lando mela makoka bangoni nzamba pambola bana nzambe voilà bongonde bien aimé nzambe ya pambola bino bolanda clip ya frère Lando Pembele ezo ko édifier makasi kolota
masumu napusani na seye koloso nanetoli miso epai na yo po yo nde okofaki mpo nanga olobaki nani moto akolanda yo amiboya ye moko amiboya ye mema solo ekoloso simande wana kolanda yo. Voilà. Christ. À très bientôt, donc l'émission Nabiso avec frère Pembele, l'un de Pembele, Nengezalaka, Neto Yabarabande, on a biso, la carte émission Nabiso. Alors frère, toujours la carte émission Nabiso, Allélo, parce que les émission Odo Salango, en tout cas, qui va te belé, on a concerné dans cette émission, la famille Nabango, Bayebi, phénomène Odo Nobelalo, Oyo, Ibaïna, Mibali, Baosakisa Banzoto, double sim aussi, à peine à moins sim, mais ça prend une autre. Double sim. Double sim. Il a sim. Double sim. C'est-à-dire qu'après, on a sim, Mibali. Il bosse na sim. Donc, ça y est, Bimana, ça double sim. Bisexuel. En français. Double sim. Il y a pas de voilà. Donc c'est un phénomène, surtout le bélan le lot parce que je te balance déjà flash dans mon mouké, mais dans le Kinshasa, dans déjà un témoignage belé à biloko wana. Parce que bimi. Bimi, je crois qu'il y a une vidéo où bimi, c'est pas plutôt télé milango. Parce que il commis déjà la carte, na biso, il commis déjà qu'on tourner, bah par exemple qu'on trouver un normal, c'est viwana. Na kimba on ben en cop ils ont mis en cop ma solo tout ça kende ba obimana yo ba pression bongo ba sadike ba jeune belé ba côté na nzela wana poisson batasi mon iPhone poisson ba bilamba poisson la moi ka moi ni ta voyager sadike komi makambu mais tant bala ko sala yo effectivement il y a raison c'est-à-dire il y a raison c'est-à-dire il y a batu muso ba gérera ngo ta soka la ba singara ndeni na otindo ko mon place boy kende boy mala pedeki donc ba porcelette ba koma pe na million. Ah oui, donc comme vraiment phénomène très dangereux parce que toujours mon langage la physique mais spirituellement et puis physiquement aussi ils ont c'est également nous autres mutu tu peux entendre la carte émission le proto télé milan parce que bah jeune bah continue à carte makama frère avant de développer dans quand même tout tirer moi extrait il y a audio donc oyo ils ont illustré moi maloboto lo ba oyo sextape donc il y a support ya maloboto Rodrigue Mukanzu. Voilà, na copain nae, mobile nae. Il mobile mais mobile. Ah vraiment. Copain nae Kazar Angelo. Imagine o bobi manae. Ah, non, c'est là au chat. Ça dit o bazako ça dit que bandeko ya biso. O bazako loba, ça dit que zo senti azako expliquer ndenge likamanga komaki. Parce que ça a accusé copain na yo na kaza ba kabona qui passé au monde na bilan ba zapper na jalousie makasi. Ah oui. Ba ne obima donc il y a eu moi si ou na mobali mais ba beba na ba sous-souté. Putain na peu makofi. Apparemment il y a ba simbisa qui touche. Donc boloka ne ba ko s'expliquer ndenge vidéo na obima ki et puis ndenge o muso alobi za ba bolingo na bango ye mundu alinga ba na ko filmer ngo. Donc quand moi mouké échange à malobana il y a onde ko introduire en tout cas émission na biso sur développement donc il y a thème na biso il y a amen. Moi, les camicolo, ok, chose à rappeler, Bimana, tonton Hervé. La diva de la presse, RH Mukanzu, PD. Ah, tu te trompes, hein, voilà. Donc, bateau, on a le bailo qu'on a roulé banayote, mais, bandeko, bazo le bailo qu'on a, en tout cas, baza komiko sana. Talanga bien, je cause au talanga zomona. Non, talanga. Mobali mbindi. Donc, ato tielinga mbongo, lelo na lobby. Sache il est trop bien que RH sur ça l'angoté. Car, balobi to zabiso ne sont artistes, mais chacun a son éducation qu'il a réussi dès les bas âges dans sa famille. Vous en avez relation, mais vous avez une relation, vous avez une relation. Ah ok d'accord, c'est bien, c'est pas un problème. Si quoi yo, on a dit que ça l'émission téléphone, on a dit une photo. Là tu souris, tu as une photo après. On a dit une émission, non on dit que c'est un téléphone, on a une photo nanga. Na longoli pe schéma nanga. Na une PC sans arrière-pensée. Na une PC, nous avons déjà déjà moi on a apparemment déjà les mecs les garçons en question atinda qui est pas nangai pour que ça nini à côté nana. Du coup a eu téléphone. Et après a eu téléphone, na contrôler peut-être que na zaki na megate
téléphone peut être na charge belé te soki 5%. Et na ndako na banyo charger téléphone. Na tia 1 giga pour na partager l'émission nanga. Dans la tia 1 giga partager l'émission vers ba vendeur, kama nanga masela zo banga ah Robi. Ni oti na statut nanga bi na statut nanga na tia loko na statut tala na tala bo na supprimer directement. On a supprimé vidéo na désinstallé mon WhatsApp. Na la li na tongo na installé WhatsApp nous na kota boy. Na c'est un peu mon il faut comprendre ngai na kota boy na téléphone na nini ba message zo ya ba boti de langaka. Je sais pas. D'ailleurs je sala nga boy pour na nini pour ko sunganga na koki ko kufa te pour sa personnalité na ngai. Est-ce que tu peux pas parler dans l'administrateur au groupe pour pas partager vidéo na te pardon. Na biloko te bienvenue bon melenga na biloko te vidéo ezaki ye mo abaki to sala vidéo c'est tout ezaki na téléphone ye moko faut c'est ngani faut te za mutu ye moko atia na statut na sala erreur ngato sala vidéo ata 100 ezaki yanga na ye erreur na mo tia na statut na vidéo za na téléphone na téléphone ngate na téléphone ye moko oh nganga ye mo abito sala vidéo ay bona bolingo na biso pa na ngeza la raté pa na ye moko ezala erreur na ye ngate. Voilà, donc Bolandi, ezali mibali na mibali ne bazako. La tête que moi c'est dans mobali. Mais na mibali moko za la rôle moi si soit dans le rôle il y a mobile. Alors, ce type Rodrigue Mukanzu oyo batulelo bazako sekaye na ba réseaux mais ba so pe bazali ko encourager parce que na million na pe bazaba fanatique nango. Lelo bomoni mutaka na ebimi etamboli biso to batindeli biso ngo à s'expliquer à lobby comment est-ce qu'il kamwa komaki. Effectivement, ça a une vidéo na carte téléphone là y ba ne ko filmer tant ba ça makam na copé na ye mais sikoyo ba beba na copé na ye mais apparemment copé atindaki mutu moko aya ko piéger bon on nga expliquer ba kanga ba photo na mutu ngo ta kidi ba ko pesa nga téléphone na tinda ba photo to kanga ki pa nga aya PCP téléphone OK ne mutu na kamati ba vidéo atina statut ya mutu ya mukolo téléphone. Et puis tant que tu as statut qui est dans la vitesse parce que les temps qui ont c'est au ya rota la boîte parce que va copier déjà ici contacti et puis yé mukolo likam mobile na yo na kaza a s'expliquer bogini na lobby ils ont un foot dans la tête yé moko anu linga ba ko filmer ça ba bolingo la c'est quand même terrible parce que je vois que toujours le belango boyé mais ça fait quand même très mal quoi attendre bande comme bande jeune garçon comme ça je vois vraiment ba jeune garçon ba nzoto na bango tout ça balle vraiment solo comment va ça donner la biloko oyo frère regardez na vraiment impressionnant je crois qu'il y a la DP biloko ndenge l'équipe d'emblée va tout développer maintenant impression les années ya ko yo kilo ka bongo pour na yo Nathan le verset attends secteur de Dieu voilà Nathan le verset mo après na répondre nazali na Ecclésiaste chapitre 12 na kena on a verset 1 je lis au nom de Jésus-Christ frère Yoka jeune homme voilà jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse Yoka bien livre ton corps voilà livre ton corps à la joie voilà pendant les jours de ta jeunesse, Yoka, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais Yoka, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, mon début de Sibiso. Jeune homme, sala nyonso sala. Jeune fille, sala oyo sala. Livre ton corps selon ton cœur, selon ma désir na yo. Boaka misno sika olingi, mais yeba yango. Nzamba ko benga ka na jugement. Frère ndongolobi et sali pasi. Et ça va bloquer te dénoncer chaque jour to lo baka yango bato bataka biso batembe biso bazara prêt à ko boma biso batina ba finga biso na ba réseaux sociaux na ba orchestre to beta wana et ça place ba bilo Congo et biso bandeza ko régner ba musicien belé o nazo biso frère ba pima na bango na ba leader na bango nazo lo bayango et puis yo mo tozo progresser na émission au mona yo mo botela bien ba musicien nyonso to wana botela bien ba ça ne loko moko ya mwasi tala bango bien
au mona ba bota ba mission na tout au mona soit etamboleli ou ba geste ou ba suki ou biloko moko biso kangaka ba suki par ignorance. Voilà to illustrer mon témoignage. Voilà, il y a frère wana moyindo. Voilà. Donc makamba lobaki bango ba komona. Bien aimé dans le Seigneur. Toko bakana émission oyo beaucoup teyama au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc comme dans le Biawa, nous allons à Makambia Rodrigue Mukanz Oyo. Quand on remarque bien frère, toujours sentir toujours monde de tout le monde parce que il est passé Vanjaki. Vanjaki na muto na kaza a pimé la vidéo monsieur ça circuler kaza la pas au monde na tout ça. Monsieur Bimaki. Mais tout le monde également mi bali musu na kati. Ça veut dire quoi? Les alliés réseau moroboy réseau ou bien moi clique moi bibal c'est à dire que entre bango bakutanaka basala sala makambu mais baza aussi ça dit que les comme dans le ça dit que un phénomène où ça va évoluer bazali on a ba petit chéri na ba kopeka neza basi na mibali parce que non ils apprennent à chombo non net bazo bimba muso bimba pona chombo te comment on a dit bolingo moi sina mobile net ba auto monde oyo ya Rodrigue na kaza ils ama mbongo te ils dit moi sina ça dit que Rodrigue on a dit na moi sina ye bimba na ye ba beba na ki ba beba ndiza ba kamna bango mais comme la beza réseau ça dit que ba tout muso peut tout monde ba on a carte ba vidéo et bimi déjà moi clique mo salemi mais ce qu'on a cliqué on a bango bazako bimana mais ba bimaka pena batu oya ba mbongo ça dit que ça dit ba ça la pe moi kinduma na bango mais ba pena ba petit chéri na bango ba vivaka quand des basi frère c'est pourquoi mon place dans beta c'était dans pourquoi parce que dimension ça ko kendele et ba no comment normal la vie en gros que moi si me ba na belle ba bimaka na bango parce que total interview à type wana Rodrigue ba tuna ke question mo ya ndengo na o to bimaka na nani ko awanga na kango. Quelques jours après, vidéo est bimi. Donc, Ali Bakambo essaye de balader dans mon milieu et tirer ma preuve vraiment bimi sur quoi il y a aussi un petit peu. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, frère? Parce que, bon, ça veut on peut dire que, bon, souvent ça on pour la magie, bon, souvent ça on pour la mbongo. Surtout mon exemple, il y a Rodrigue Nakaza, ils appellent ma bolingo, frère. Voilà. Ils appellent bolingo. Comment on peut expliquer ça, frère? Ndaï Likangwana, na landela qui vidéo moko, il y a Rodrigue wana. Rodrigue wana muta baby ça musicien moko. On a témoigné à Moutou. Moutou a salaki na landa kiango, seulement Moutou a salaki yango. Babi Rodrigue wana, Moutou baby c'est musicien. Bien ba musicien na soka bimi na yo okomi mbala moko PD. Omoni batio ki moi to landa ka tango moinda ko loba. Omona ba mission na tanga bimi na yo injecter le komo kati na yo okomi mwana moi 600 oyeba. Ba mo zupe goût. Ba PD belé na tanga pe jeune homme moko loba ya koma PD ndenge nini abi ami ya grand frère na ya zara na poto akitaki kisasa grand frère na bango tindi bango bilamba ya ke kozo bilamba mutona benga sengi na hôtel tanga koma mutona habiter sur les carans de mutona bimana ye banda wana c'est pas technique moi séduction voilà sur le témoignage là na le bien voilà c'est que la monde wana ba pesa ka bango biloko moko voilà tanga banda ko solo na kaka ndeko memala ko kopala oui mbala moko akoma pe PD akoma pe PD bien aimé to landaka émission on est bino ba jeune me belé surtout na Paris ba koma ba homosexuel histoire vraie na bato surtout ba yemba na banzembo wana o ba saper majorité bana ba bebisa bango ba musicien na Belgique na parle même pas ba ninga penga ko noki songo na betela kiyo noki songo ya amina ngamoko oyibi payer na betela kiyo ke nzoka nde abimaka pe na ba musicien mususu j'étais étonné. Mututu tambola na ye des années nzokanda azara na makambo wana kutu donc ngako na ye bakate ozumona c'est terrible bien aimé et ça passe nyonso wana pourquoi frère avant de continuer au lobby ba misusu eza bakende ko simba kisi ba monsieur ezali bato ba simba kisi nde bazo bebisa bango ba monsieur pe ezali na bakini wana pona mboka ça n'est rien ne va na mboka ba politicien musalaka ko yiba ba mbongo population ça trop bas pauvreté côté makasi allez ba jeune homme ba côté ba ville ba kumna bango bandumba na kati bandu ba kuna pena ba homme d'affaires ba oba boka na misala mabe ba ça ko bebisa bango surtout ba petit mikemika ba chroniqueur ake Dubai ake wapi ba teki pa mutu mo ke bimane kula tant ko zonga bo azonga na melo ko donc c'est terrible ma sœur qu'on n'en parle même pas et ça terrible effectivement je vais faire pour tout compléter ni na biso je vais tout tirer une deuxième vidéo ya muindo
Yangonde Makambo. Quelle grâce. Voilà, moi là Mouindou, donc azali artiste et comédien. Bon, je crois que bateau batala ba théâtre peut-être ba yebié. Quand ndenge za la rappelle la tiro yeba été bon, rappelle wa sigami na tout temps sur le blog. Il a beau tala théâtre le blog la quatrième émission sur le blog. Ba blog ba théâtre botala ramoté. Je crois que yeso bolandi pour comprendre tout peu. Artiste et comédien, mais pour le succès quand ndenge za la to bango tout parce que artiste et comédien belé ba continuer la vie wana. Bango na bango ba mi piko bimana, ba na bali basi na basi na milé wana. Akene pe osimba kisi. Ce qu'on a kisi akene osimba na demande parce que la so ko osimba kisi yo mo senga demande o lingi nini. Bon, yo besoin na ezani. Nga besoin na ezani na zo succès, batu ba kabela nga na séduisaka batu, so na sengi apesa nga facilement. À quel point simba kisi, mais ce que kisi wana pour simba il faut bâtir esprit, donc il y a moi si mais toi quand même moi témoignage de muki c'est pas très relevant moni mona moi c'est comme lenga na linga ikaka na kabele kaka so bâtir bango milimo bana basi yo tonzo mona yebo o mona ko mona moi c'est terrible bien oh nzambe asala biso grâce ya koyeba e frère tala mibali bilonga mibali suki ya mibali ati bilonga matoyo kangi ba suki otie ba choko moni molimo séduction bâtir au moi si na kati lelo balanda émission. Bon, moi extrait donc cette émission, donc moi na Mouindou, bon on a toujours. Bien mais toujours critiquer, c'est avec le cœur et c'est ça passe. Surtout yeboy pour nettoyer bien nzembo, bobo éduquer bana na bino pour le monde va mal. Tolanda. Na zalaki, to biso to zalaki na monde moko boy, o eza monde ya principe. Ah, ok. Mon principe, on a besoin il y a succès, on a besoin na ça le logo, on a besoin na ça le logo actualité. Bah oui, bisao que soit na problème yo zanango, ils ont singa faut bima na baninga na omibali. Ah ok. Ozomona. Déjà ils a canal mo. Bah ça le lieu pratique il y a prière na déjà na kati ya monde wana après ba pesi yo condition. Yo siko bando ko travailler na condition ba pesi yo kuna. Condition à peso kuna ba ebiso ba no baninga no bana mibali okoma PD et elle okolanga na salango déjà une fois te lo ba vérité une fois ndeni au pratique qui yango penza na vie te ce qui na hôtel sabana na nzambe na zana eloko moko boete o na koyi ko bomba o tamsusu elekelanga na sala na monde moko boye ya molili tamsusu na mokilio na zalaki na eloko moko te na koyi ko bomba o nyonso na zolo beza vérité donc parmi ba condition ba pesaka yo par exemple ba pesa bi côté ti ba pesa ba pesika loi qui ba pesi loi réussir oui na carrière na réussir na carrière nanga omoni magie et comme la technique ebele omoni ba pesika ka condition ba bi ne loko yo lingo sala ezalaki avant apesa nga condition ezalaki na eki osenga demande ya makambo esenga fo elata nzoto nanga succès en plein omona kati en plein na bi yo pe na eloko wana lingo sala to na peso no lingo sala fo o coucher na muninga na mobile omona ma muninga na mobile abimi na yo wala yo mutu okino ko luka mobile yango okino proposer master moko boy to ba peso pe da mutu na bango o asaka déjà copa ngo bobeta na ye ba ko proposer te et aux alaka yo ne roluka allez o komisko ko draguer ba mibali ko draguer ba mibali o mona zaki na masa moko boy to na zaki na bureau moko boy na lukina créer moi na ko sombele téléphone moi lamba o flatter na sima ko flatter wana nde e osalaka ngai asala eloko ngana na ngo besoin pour arosala pour façon na ko flatter ils a des ana esprit za kati na nga oyo dominer ye ozomona eza lokola jeune oyo ba ya chroniqueur oyo asali baba ya journaliste wana ye na monde wana azala kiti o mezanine muto a passé na ende rapport aza mutu ya monde ya mabe ba ye lokola la kolanda pa mutu alandi kaka android alandi mbongo tamso alandi ya lingi chaque émission sala achandra bilamba azala rasika batu bamona ka VIP ozomona ye aza atamboli na kobunga aza mutu monde wana te atambola na donc aza ko envier na sima ko envier wana nde saliki balala ye na sima babima na ye donc ye otale na réseau na bino azate na réseau azate
muto onde basale makambo na ye aza na kati ya réseau wana wande bena grand pena grand PD vraiment ye vraiment na kati ya réseau so ya zumona bato azo bima na ye ole muye petona abeta mais ye na zo beta ye nde azo beta donc azo bende ba chance azo bende ba chance abende ba chance tam su pona Android likola elamba likolo tam su ya $100 tamsu $100 wana na Android wana yeje ni wana banda ko zo po ba masa ni na entourage partout aux alba mona za bien ba mona nde au vivre ba mona grand journaliste pe ezala batu misusu ko proposer pe mutuka mais apesi o mutuka tango abimi na yo eloko nini oyo azwi kati na yo eloko nini oyo ya seme na kati na yo yango moni ke ba via batebele ebunga omoni asale eloko moko boye ayebi importance était eloko wana conséquence pas éviter conséquence à éviter mutuka wana ozwi ese yango nde europesa yo ozo luka na vie ese mutuka wana okovanda nango pendant 3 ans mutuka wana basombelo ya sika na chasser ozomona o bebisi vie na yo likola biloka moki olobi o pratika ki pedi so yo jour yo pratikaka ba betaka yo to yo muto betaka nga jour na pratikaka ba betaka nga mais ba beti ngai muto ya betaka nga na sima eza muto ndenga nazwaka makambo pa na ye po nga nazalaki na biti ya cause ya likambo na bandai kosala oyibe tola na yibe tola ya mutu par rapport na zuango na yebi ke soki na bimi na ye na ko semelo mo be kati na ye na ko yibe pe loko moko boye et toi longa na ozwa kati na ye yango ne ko permettre nga na sala makambo na ngo besoin na carrière réussie oui sikoyo ba pesa ko condition na obima na mobali ils par rapport ya épisode moko be fallo tourner ils par rapport ya ozo mbongo ils par rapport ya événement nini par rapport au condition na ba pesa kinga ils ya succès pour oya makamba ba succès na to sala ngo na ba sacrifice ya ba papier mouchoir ya ba faux date ya bana basi olekisa mwana olekisa bana basi ba soki kutsoza makila makasi soko bota mwana na yo faza la sacrifier wana ezalaki ezalaki ba classe oyo ngana na ko singela pona succès pe elataki nzoto mais nzoto elataki ezalaki ya tango mokie elataki nzoto mais lokola tozalaki na kata monde ngo to lingaka que chaque jour aux en actualité chaque jour aux en makambo ezala nzoto na top wana siko ezalaki par rapport ya nini nazalaki na pièce mona bandai ko sala par rapport ya ba porte ba sponsor ba ya place mona ko okende oningisa place mona ko okende ndeza bosto ezalaki ata na $200 so na sengi yo okangela nga mutema te il fallait coucher na mobile il fallait na coucher na mobile omoni problème eza nini omoni mwasi azalaka na ba benga onini azana basi bazana mona ba chance ebele mwasi akozala azana mbongo te ana ma atekaka te mais soka zaka kitoko aoselaka kibo mwasi na yo voilà omoni akoza place mo bavandi ana mbongo te mais bato ba créer ba kabeli mobali pe ye mobali pa ye c'est que ngai pe fo kibo mwasi mo boela tanga na nzoto place mo na ko kende yo za mobali mo sepela na ngai po déjà na sala ki partie ya lien moko boye muninga na nga mobali abimaki na ngai tango déjà nga na za mobali muninga na mobali abimi na ngai seke na komba mo mwasi parce que yo bimaka na leader na bino ko bimana leader ndeni tango salaka rapport ngona moninga mobali za bimaka na master ya théâtre te na bimaki na mutu alibanda master théâtre te mona peka ya kini kaka ya kini pe kaka yi pa sala ki pede to yo ndem to influencer ki kaka ngai na betaki moral mais ko beta moral on a betaki na santé ke loko mo eza kati na ye ye a part ko bimana ngai ye abima bima pe na bato mususu donc ça peut kana ta réseau kaka azaka na kati ya réseau mais azana kati ya monde wana te basa bato mobo ba temo na ba sentiment moni jeune garçon moko boye abima ni kana tuna ba PD déjà déjà vie na ye abima dana ba PD ba temps yo meki obisaka ndeni omelaki na message obitaki farafara kobeta farafara te obisaka yango en face to omelaki na message bon na lingai kotalisa ye na moment na te mpe on comprendre oyo nga naza ye mpa na ye amonaki eza basentiment bokinaka ndenge basentiment ye amonaki ezaka basentiment na kati ya ndako na kati ya ndako amonaka basentiment mais nga eza basentiment te Voilà,
le bolandi extrait ils allaient vraiment émission mobimba je crois que bateau baza peut-être na posa hotel en botali vraiment émission na ye bateau sous batali yango mais ba comprendre maloba zo lobate ba on a ndenga physique mais sur bolandi maloba ils allaient vraiment très profond na makambo ya koloba parce que boyoki ndenge moi lobi comme to lobaki moi moke akeko simba kisi pour azwa succès akomana séduction c'est-à-dire que soit 5 va peser facilement kuna tanga no simba kisi ba bi ba kotisa yo esprit parce que même frère j'ai fallu basi ne baza biloko wana ya séduction so dame so soit poser na mbongo so 5 yo pesa pas croiser JF et le gars m'a dit faut bien on peut ça c'est comme ba kota bana mibali ba kota c'est pas moi ba les ba senga esprit à bois si bon là ba sirène là so ba démon ba kota ka bango voilà mais sikoyo pour ça là parce que esprit se continue na kata nzoto ça moi aussi a continue na kata nzoto pour ça là il faut pas bimana parce que pas le rôle ba bimana moi aussi voilà c'est tout à fait normal parce que esprit wana il comme qu'on travaille dans nzoto na yo il ba bimagi na ye a même mbala moko mais je ne pense pas je vois qu'il a contacté déjà la carte parce que ba vérité mais c'est qui est fort surtout bazo bimano ba bimana ote ba bimana esprit wana yo zo moyen dozo bimana mobali dozo bimana esprit oza na kati yo zo bimana na moi ça kati na ye siko bazo baza ko benda yo bazo benda ba beta makam na yo bazo benda yo zo mona kaka keno ba opesa yo mbongo donc bazo benda et c'est ce qu'on remarque sur mona ba ministère la biso ebele baza na biloko wana l'esprit ya basi so mona ba théâtre on super au basala ba émission ba ko ba ngope ba koti na biloko wana et puis eloko lobby très bien wa lobby et ça même na ba recommandation ba pesa na monde wana na ba geste mususu mutaza ko sala geste là bas et là ba geste ali recommander na monde wana ba geste ya basi ba geste de séduction ba voilà et bino bato bozali ko tala bozo tala bango ce que vous avez l'esprit en nzambete ke ba pour retomber parce que vous bazo de ba senga ba bongo bato na tête mke code bozo tinga ba bongo mke bozali na bino na kati ya maso c'est-à-dire ba mvuta bino na makambo na bango ba théâtre bino bozali na sepela na ye na sala boye ye bo code otini bongo taso futé taso ndakuté bon au futé la danse comédien mo même garçon oh ceux qui se dit que azato la base na poto vraiment parce que de la rainbow c'est-à-dire que ce sont des gens où bazar des gens envoûtés pas bolanda bango frère comment on expliquer parce que je vois que comme dans le bien dit très révélateur dans le biwana esprit à moi si dans nous autres ya mobali mais esprit na pour ça là il faut ba na bima na kata c'est un phénomène asika zali ba kisi asika na peso ke zali ba logement asika comme on attend un verset après na répondre yo na ke na Lévitique 18:22 je lis au nom de Jésus-Christ Fayoka tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination yoka verset 23 tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer avec elle. Moni, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Babi awanim mobali akoki kolala na pardon ko mana mobali mususute c'est une abomination donc ça dit péché oyo ya mabe omoni mingi bako bapena bambwa frère babi mikolo oyo même ma guerre mais sur les réseaux sociaux au moment journaliste moi au fin musicien mon robot pour journaliste on a frère bah c'est ba pratique abimana bambwa bah c'est ba pratique monsieur abimana ba basi lokolaye pour la succès musicien on a yango zozong c'est le biloko wana makambo za belé na kata mokilo frère yango tembi sokozalisa Yesu yokolanda banzela ya mabe ya sokozalisa Yesu yokolokota ninga ya mabe sokoza sa Yesu frère okozala ma milia mabe ozala ba camarade ya mabe natala ki pe jeune homme mo zala pe homosexuel azolo bake bando kende Allemagne na Allemagne kuna yana boîte de nuit mo so koti eza na ba dimension place muso okei place bo sangana na mibale place okei place ezasko bozo sangana me na bosana ba kaka na bino en même temps place soko mati dimension muso boza ko muso sa ko uriner sur toi donc place muso eza na ba biloko epelé place muso na ba bozo bimana ba bois de mibale na bibali kaka donc c'était
terrible na tali témoignage wana bien aimé mukile komi na suka bien aimé makambo zalaki ko battre mais ko battre maté bien aimé atabiso na misala mais ko finga mutu homosexuel bako longola musolo ko kota même boloko bako na ko kangela yango bien aimé biso bana na nzambe yango ya kuyeba nzambe bien aimé oh bien aimé le monde va mal rachetez le temps car les jours sont mauvais oh yazaki dit ba ben mozaki dit ba net jour à Noé tangu ashe ko longwa bien aimé ki felo bien aimé yango ya kuyeba nzambe Matthieu 6:6 côté na chambre na yo bien aimé soko ko yakana makambo yo nzambe ko limbisa yo Dieu nzambe ne tient pas compte des temps de l'ignorance to zaki na ignorance yango na suka mission na ko sambela la pe ba tunoso ba ko yakina makambo wana bien aimé yango surtout bino ba ser o azalaka Karine nanga bien aimé obite nini ba tiana kata bo moina yo peut-être yango pe balaka te peut-être yango pe tam so botaka te peut-être yango pe tam so mo bibota peut-être tam so yango pe belaka donc ya makambo belé ndeko na ngai yango yo ya kuyeba nzambe na kombo na Yesu Christ. Effectivement frère quand est toujours le belango ndeko na biso oyo ya artiste comédien moi la mundu denga lobi frère ça dit que tango bozo bima yozo bima na sima yo mdozo bima na sima bazako retirer quelque chose frère mais on funga biso na place wana parce que baso ba mona ko c'est ba peso mbongo ça la ligne mais tant yozo sala bazo retirer nini parce que bako ba retirer étoile comment on peut expliquer ça frère étoile frère tant yozo bima na bongo tant yozo donc mettre qu'on obimana sur mindelo apia biso bambongo mais tant yozo bima na azozwa nini na bomo ina yo zomona tabza azozwa mabota na yo tabza azozwa stabilité azozwa makambo po Lucifer a esprit azozwa tout ce qui est spirituel voilà zomona ndenge ben nzambe az esprit azwaka tout ce qui est spirituel nzambe alors toi so pesa mbongo pesa nzambe bazo kosa yo nzambe bazo senga otika nde mabe voilà Lucifer azo senga osala nde mabe po tambola na ye mais nzambe bazo senga otika nde mabe toi so pesa mbongo pesa bazo kosa yo neti banganga opesa nde nganga mbongo opesa Lucifer te yo pepa okepa nganga kozwa kisi ayebiso bopesa nga larbo pesi mbongo neza ya ye yesu go ateki pa Lucifer so Lucifer ozwa nini pa na yo ozomona siko c'est ça frère yango moni ndeko na ngai era koyeba nzambe yango yo frère nango tunga sunini tant ozobimana mutabongo yango moni lelo oyo omona vina bango eza bien te yaza ko se contenter kaka tant ba pisi mombongo asombikar lelo na kisasa misala ezate sombika jeune homme akindaka ba Dubai pamba na ville propre car yebake akota déjà na réseau so ba répercussion nango plus tard au monde a vu non kokoma voilà au monde ming fait bakoma kana ba suppositoire ming bazana ba fandela ba maya moto au monde a vendu bien sur da glaçon tenacé ming au monde a wana bazai belé ana bourné à glaçon so fandika ba te glaçon na yanda ndako pona tongo akini makambo na yi kubaka ba nini et ça passe il fait toujours ko se moquer na bangote mais et ça se passe misusu pe ba komisa bango bongo ba komisa PD donc nandinga kindoki a famille ou bien kindoki a famille ba baby ça voilà parce que il y a un faut quand même que bête aussi c'était la foi ça dit que bamsusu parce que awa tozoa ko j'étais tout tiré bon vers le bas parce que moi bamsusu zali abotama presque bon féminin ils a foutu na été ils a basasa zoyoka ils a eu ils a kata nzoto na frère voilà na bamsusu tozolo bilo zali oyo ba na katote siko nzamba sanzamba erreur te nzamba ko tsate mutabota mais féminin jamais ezaba biloko ya satan yango yo na zemi olingi babara yo na zemi olingi bakwiti yo na zemi na banda kwa bado frère na yebisaka yo nga ba yebisaka nga to na kendaka na simba kisi resima na salanga makambo wana te frère ba yebisaka nga babi luka bapaya baya na ndako na yo luka bapaya baya na ndako na yo to mpaya wana ndako na yo kotaka na toilette na liki to ko peso prière ko sala prière na liki wana ko luba après panzi liki wana si uzomona bon siko yo na zemi na banda kwa batu yo na zemi na banganda ko tout monde on a ba réseaux sociaux au fait na ndako na nga batu tu balati blanc fait na siko to bazo na ndako na bazo telo ni na ndako moi na botami efféminé oibité ceux qui moi si to mobali moi na mobali na makambo basi moi na moi si makambo mibali wana nzambe te ba telo ba bebi suma na kata libumu na yo voilà yo to bi ate soko za sans Yesu okulanda banzela mabe to ko lukuta baninga ya mabe voilà ya moto yimi na nzembe frère nzamba nzambe ya erreur te frère
soko sengeli pour que li bangote ah voilà donc ça dit et ça ba fréquentation na bango ozomona basi musu bazali akeko luka mwana na ndako nganga ozomona e bazali belé wana akeko azobota takelo awalo kandako mwana na prière ya akena ndako nganga so oboti na démon fait to vivre na ba démon to na bana musu ba botama na ndako ba nganga mutacha simence mwana ba botama démon bazé belé ba démon yona to ça l'émission mon mbaka na mokili toza mélanger zalana ekenge yotambulaka na nani toza mélanger na mokili toza mélanger vivre na sagesse yoliaka na nani frère mususu babala ba démon voilà omona makamu mobali asala ka muto mokila ko sa bongote lima mibali mususu baza bilima na ndako frère basi mususu ti nakina na mibali api asenga ka pardon ti ezape na basi mususu telepino obi mais o mutu te otelepina mwasi na ndako libala mais kinduma na libanda frère ato melele batanga wisi miye fois que misuka libanda ozomona moto ensemble solola frère yana basi mususu ozotuna mais mama oza mutu te oza mutu te ozomona appelle mibale mususu ka bongo donc ba démon frère ba démon batabo pata défense ko bikate po sa démon donc rien à faire en fait mais yango suko yango ba parents suko yebaki nzambe ola samono nzela nzambe akuta na ba démon na tina nzela naye ozomona frère akuta na ba démon wana te nzambe kotia mosimo ya bien na nzela na yo omuno bali mwasi ya bien omoni frère atepe mobali moko ya bien tant que tozo négliger bano ya biso frère donc akuta na ba démon na omona mobali wana na mwasi na ndako obeti moso bambeti na mbeli comment mobali mozobeta moso tiembeli oza démon ozomona voilà c'est terrible moi c'est libala mais so bando mela masangawa te bralima kuti kosa babeloka bralima kaka ozomona c'est tout tongola ka masangango moi so mela masanga OK masanga be sakano nzoto mwasi masanga wana mais pas ça attends so ka mulka vera langu ne déjà si ndeni kutoke na bisoti to kinwa ozomona c'est terrible bien aimé moto la nzambe solola et ça pour te délivrer bien aimé dans le Seigneur pour ce que kufi bongo OK li felo ba aussi ba kufa bongo bien aimé tena mutu na yo ba kozana ba OK na li felo ton yeso ozonga biso to tikali bien aimé so ça na ba pratique wana tika yango yango o ba kufi na corona bien aimé pourquoi pas toi pourquoi pas moi pourquoi pas lui nzamba yebi azana besoin de se repentir ne lo moko no kite so kufi bongo OK li felo pamba effectivement je compte tout ba te bele ba la nabiso mingi ba concerné na makambo za lo balelo oyo peut-être mingi aussi ba na kati ba ba tendini ba bima ba na posa bima ba azo bater ko benga frère Jean François Fongi o bengi to pesi numéro on peut ba sunga ba so ba na besoin de lisungi je crois que ça sera quand même important ko sunga bango puis plutôt zo ka na nabiso au truc je crois que dans tête moi témoignage d'ailleurs muké a parler un peu sur histoire vie na ye qu'il y a des aliments éthiques, à couper la papa, à couper la maman, à couper pas coconaye, vie difficile, et à mon enfant n'épisode pas papa, les kinaye, pas d'oignon colaye, moi c'est comme ça boy, tout ça. Ça dit qu'à passer ma vie, moi, aller là pour une émission, à passer vie, mon très difficile. Est-ce qu'on peut dire que fragilité à vie, il y a mon tout, parcours à vie à mon tout, et comment on met mon tout. Peut-être que là, ce qu'il y a, c'est là pour quitter, c'est parce que il a tellement souffert dans la vie, à donc à porte de sortie, et puis nous le fait quand ça soit coûté la fréquence moi mabé, il me met en dire, on peut quand même dire ça aussi. On te met en dire sous ça c'est au coûté en mabé, elle se ah ya mon va pas sa vie. Ah mais ta où so kia. Moi so beti portant, makamu se aussi là. Akeiti. Ozomona. Donc yango monique na ba musicien frère. Yo non tout ne pourra pas misser bazora ba petiona pam pam na ba tanga te wana. Pour le bazora bango. Pour ba baby sa bango. Pour battre le kuanga ba okokate omoni nit ba biso to uta ba poto kitaba kino on proposer ngako ndengini na soma voiture avant na ya pana yo na zaka na poto na lataka déjà na yebana na poto donc on a yona ngana na musique donc ba petit belo monde na biso ba koma pe ba star lelo ton ba yaka bazalaka elo côté bazaki na beso ba ya ba poto ba kusoma mituka yango ba sakana na jelo na ba orchestre tout sans exception. Frère, nazo yebisa vérité, na ba orchestre nyoso ba bimaka na ba musicien. Nga nazo yebisa yo. Frère, nga nazo yebisa yo ba pratique wana eza na ba orchestre nyoso.
pourquoi tu kotanga ba kombo na bango moko te mais tu kotanga na simna oyo nyo na sibino frère sœur ba orchestre tout boyebi wana ba bimana ba musicien ba bimana na ba danseuse et ba bimana tant ba leader te ba mana démon o wana kamba orchestre wana là pas en full là faisait pas ça en full là soit précis moi toujours plus ça m'a côté assis qui ça va comprendre voilà yangwana ndeba ba peso makamba faut bima donc et comme en fait comme c'est pour les ils ont normal la milieu la milieu ils ont normal pour la banque comment donc il est grand ils ont makambo donc yango frère moi na fois kola bien mon ba biso oyo vraiment nzamba pambola famille nanga to ba tout koli moi bien mon frère moi manteke zangi te na ndako ozomona moi be kola bien yango monike ba pratique un peu to koyi nangote tam to zo nanga ba biloko na ko gangelo na roza na kumba la moko le monde on peut dans to koyi na makambo na te moi bino ba frère ali talaka papa talaka famille moko aisée posée donc ça veut dire que ma biloko na ko to amore ko koma kututé parce que li pesanga quitté zomona tozo tula tes frères yango moni ke ndeko nanga ko lisa mona bien yango faut kende kayu bien aimé kende kayu mona zanga lipa te mona za la complexité libana na pa baninga na ye pour mona na complexe ndi mona ko kende papa mbongo na yo memaka na ndako tika ko memaka mbongo pa ba makango mbana ndo bana bezo basimaka ta ba 20 €, bana bezo bazata na ba jus na ndako et c'est très important ba fruit faut zanga rater moi si na yo pesa ke mbongo ba course boza la libala po soke zali te bana ba complexé akepa baninga bazala ba 10 € aliye po ngo 10 € kasi ya katitala o tala o so boza le bakambo na linga kina koma poser na yango na côté na ba pratique wana ben aimé dans les cinéma mission belé bo mona wana ngai ba mission bazo ebisa ngai vie tokeka ka TV tokene ba mikili biso ba tanga basa ko ba poto be to be pena benten ya ka rêve ya ba pichakini yango to ba yaka awa na poto omona bakoma ka lokwa bambo bakati singa na mibali na basi bazo zo bango po souci nezali azonga kini na nini na mutuka donc nyoso ba usenga ya kusala passons à la mutuka basé be surtout ba fia ba garçon ba théâtre n'en parle même pas c'est comme plus na ba théâtre ba bi ki makambuza na poto voilà ba théâtre etali ma na poto ala baiser moi sa poto azo moi na poto ba ne ba code ba comme quoi envoûter bango c'est bango ba comme la pratique dans la milieu théâtre au sana ya kusakana PD ya ki bango ba na ko boumana ya kusakana ça vraiment makasi bande en tout cas pour la ba théâtre vraiment boké ba mingi na ba théâtre biso ko la na mingi parce que ba kama be ba moni ndeki comédien à lobby ils ma comme so ba loba na kati ils recommandation monde donc il faut vraiment faire attention frère yoka verset oyo frère landopé aimbe on nzembo na ye yoka verset on a na Marc chapitre 8 verset 36 yoka no tanga ouais frère je l'ai au nom de Jésus-Christ et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme bozo luka succès mais vous perdez votre âme na bino vous êtes que empire diable beaucoup ko pesa banzoto na bino beaucoup ko mela makila beaucoup ko lekisa batu na famille beaucoup ko lekisa ba camarade beaucoup ko vivre na ba condition faut le mukaler boy faut sala boy ser mo ka betilanga li solo beni boy ka li solo oyo moto na nzambe a solo la tam so mona ka parti ko na ndako na yo telemelango beleme tabu isate boyo kali solo sero no betelanga bi papa ndenge na yebana no pesa nga conseil nga bini abi soki nazo sangana nzoto na mobali nanga soki kaka na zu musapi nanga na tiena na sima mobali bena panza nido kabani na kolela papa elekela kanga na isi mama naza omo asa omo mbana après que kita ko benga nga papa musaki na raison mbana nga zaga homosexuel ser nanga soko moni mobali no azana meko o meki yeba kaza mibel ba yoki mona boto ngo beka talaki jef bien aimé za somo soka mobali apanza na musapi mais comment feneti ngayo bano ndembo le musapi comment ça va oui ma Françoise journaliste d'habiter na benga ba famille bono ndingini no ina musapi no ko lo musapi na bien aimé na le cinéma moto na nzambe soto te tabou to théâtre bien aimé bola muka buka na ba pratique oyo Lucifer azalaka côté moko bosi côté mobali
somoni mutu moko azalaka lesbienne côté yebaka aza lisifela aza na kati na ye bato mingi lisifela côté na bavi na bino oyo mobali akanga basuki okanga suki mpo anini oza mwana mobali azalaka boye sati mibali beauté masculin yango oyo omona voilà beauté ya bana mibali ezali on dit beauté masculine beauté masculine voilà yango oyo ozomona beauté pe ya basi ezali mais yo mobali okomi okanga basuki otie biloko matoi et ça il y a un problème on a musicien on a des gens qui ont bon lui si fait ça dans la carte là yo peut c'est un bâtiment yo peut bâtiment nous appuyer dans mon standard donc c'est terrible frère yo peut moi si sommes dans la mokata ba coupe il y a déjà un problème keba lui si fait ça côté carte là femme reste femme homme reste homme au nom de Jésus-Christ moi je fais tout déjà verset tout tanga frère et que sert-il un homme de gagner le monde si personne n'a ba mise bele bo mona na ba perdre déjà âme na bango ba teka âme na pas laisser faire et on bing bazara kwiti na kwiti pas ma de ça normal boye bien ti pas ma be bango ba salaka ko buma bana bal ko buma surtout ba shege bo mona be na kine ba kufaka pona ba musicien ah vraiment le bomboka yo frère. Voilà, donc toujours pour ça, émission, c'est vrai que l'émission, émission moko, très sensible. Je vois si j'ai sujet moko oyo, batu belé bazali conseiller na makambo oyo, mais fait tout qui est vraiment ma conséquence parce que bon, bazo bien makambo, eza makambo, mais quand même il y a des conséquences physiques et puis des conséquences spirituelles des frères tu développer. Voilà. Sur le plan physique. Bon, déjà, tout le monde a une image où il y a Rodrigue qui est dans le mobile dans Kaza. Bazali ko sala azola ta même pas préservatif. C'est déjà des risques parce que ça la transmission ya maladie, la lésion tout ça. Kasi na batwa. So mon a la poto so sali ba nomba bato o bazala sida za plus que ta homosexuel. Voilà. Parce que pour les a beaucoup plus facile transmission à maladie belé. Il y a d'abord ça. Ça c'est conséquence, il y a maladie parce que là, il ne se protège pas ces gens-là. Et puis mon bal à mon abimani va péder belé. Ça y est, Moussa n'a pas bimanga la mbali. Garçon, c'est bizarre, c'est n'habite ça dit non. C'est une manière mbali. Et puis de l'autre côté, et puis aussi bon, bah médecin bah est bien, bon bah fichu parce que au moins violence c'est ça les magawana. Parce que bah imaginez ça là violence moko comme mon moninga no mobali, alors ça la moninga ne mobali na violence moko finalement. Mais nous sommes bébés. Nous sommes bébés. Nous sommes bébés. Terrible. Nous sommes bébés. Le cancer, le risque de cancer, le risque de déchirer, voilà. Ça dit que hémorroïdes, tout ça. Ça dit que pas tout. Bah seignaka pe na sima ka seignaka. Ta on est physique. Bébé bazo kufa awa. Toujours on va kufa mina ba problème. C'est comme bino ko fa au lieu bilo mais la mai bino na sima. Frères et sauté. Frères a été. Frères à la raté. Nous a souffert. Comment donc Moubal komi bongo et puis spirituel nous frère sur le plan spirituel aujourd'hui vivre voilà mais vie na yo bah c'est besoin pas nous allons rentrer et puis Moubal makasi Moubal les arana sima ce qui mon pépé ce qui mon pépé makasi liboso ko ça souté et puis c'est ça et puis ça n'est belé on a fait ba fouta ba tumbongo ba bimana basi na bango effectivement et puis les problèmes allient quoi ça dit que ba on peut ba kobiti ba comme ba gros. Voilà. Le phénomène wana baza basata super basité. C'est ça, il y a un basi ba ko se plaindre. Na moni moi bazo sala ba TikTok et belé. Mais ce que biso basi to sa neni. Bino mi bana ko biso ba mbanda la biso. Donc ba basi ngala talaki ba musicien mo boye, musicien mo leka ki ba tuni ba biponi oswana caméra na wana te po za na succès, yo za na succès soutengo inaye. Na bona tanga ba kombo na bango yo ka po boyi bango. Ya lebi na bango ala na succès mais mutaka na succès to basi babundela kaiti kuna babundeli kuna yasibuka ngo pona yi donc c'est terrible bande kuna ngai bande kuna bakoti bato bilo boboka ba homme d'affaires boyemba yemba wana bazana kati ba pratique wana ba pe mingi ba bebisi ba mission wana ba mission pe misusu o baza ba leader bakoti na makambo wana basi na bango baza ba lesbienne histoire vraie na longoli mokote basi na bango nyonso baza ba lesbienne botela ka bana na bango baza ba lesbienne ya mibali baza ba PD histoire vraie bo bana ko tela ba mission na moko boko pesa nga raison eza ba biloko bango ba simba ba biloko bango ba simba ba retour voilà bana na bango boko ba komi bongo voilà batine ko tu vidéo ya mwana moko na yibi pimo na ngote soki rebo les clip moko bo za ko embrasser produire je crois clip aza ko embrasser fille omoni bazo propager qui lesbienne wana homosexualité wana omoni clip
mutu ndeko matindelenga po frère tala mwana orebo osomona bien aimé sans ya to bien sokoza sans Yesu bien aimé okolokota baninga na balabala et puis baninga na bayolo banzela mabe Satan ba commissionnaire anganga bazakala ba milliers yo mto lingaka milliers okute na yesu na commissionnaire anganda alors tout lingi ongi ba no kende liboso yaka olungoza na mibali bele yaka olungoza na basi bele yaka okute ba pratique wana vipe et baby okute na liwa okepeli felo. Voilà, donc ça c'était thème émission na biso ya lelo phénomène oya mabe toujours télémélan lelo parce que tout le monde en pleurs au Kenya nango. Voilà. Donc lobby ba biso baza vraiment en danger, je les allez vraiment en danger parce que et comme une l'amour facile. Bon, il y a facile. Au plus nous ranzo tout donc comme une facilité mais ba baza oyo ba neming ba conséquences ya bilo na te bazo mona za facile parce que ba tout alingi pe au sala militaire bazo alingi kala tongo alingi kayote tout ça finga bana poto ba maka tongo donc alingi au sala te balingi ya facile et puis batuana o baza ko baby sa bango za ko ba na monde déjà ténèbres. Voilà. Bango baza sur na mama mdute so to aller déjà maman na ye aller papa na ye sur mutu amela kama kila siko yo ke lo mama na voilà donc a pe son bon tant so bibino ka mbala mo 10 000 on se pose même pas la question comment on peut faire la facilité comme ça babi comme ça na mbongo ko sala na te ba facile comme ça 10 000 aux huit mais donc on n'a joué pas là voilà pas plus ça 10 000 voilà 10 000 bongo tu vois et tu na mnoroso ya nguma so ya nini et puis mbona on s'en rappelle le côté sur la vie on se met ba iPhone OK ba boîte ka bon so bilamba bien après des années au moment yo moko ke ba conséquences ya makambo salaki soit bana na yo mona ba vina bango soit yo moko na vina yo donc makambo belé c'est terrible. Voilà donc c'est pourquoi moi tout ça pour signaler tout ça pour me rappeler pour sonner son toto tiré donc c'est d'alarme pour la cause. Et puis à partir que comme il y a l'église dans un bâtiment, bah pasteur mingi, bah ça va au mot. En fait, les alliés comme dans le ah, les alliés makambo monte comme il faut payer ça mal à makambo. Voilà. Mais il y a des phénomènes où il y a maman pasteur, bah bimarana bah sœur, bah pasteur, bah bimarana bah frère, et c'est belé. Dès d'abord que nous avons beaucoup parlé à Bruxelles là, moi c'est la bimarana ba sœur, il y a bimarana ba frère. Et ça n'a n'enga kindo qui n'a pas une église. Église n'est pas tambola. Les tambola. Bien mais bon bimanza bâtiment d'église bâtiment wana te. Voilà. Et bah sœur moi benga biso ba kenaka ki na bimarana politicien moko boy. Fini pas que débat. Voilà. Surtout tout temps comme politicien na si bo craquer. Bato bino bo landaka. C'est terrible. Voilà, je crois qu'il y a un qui thème émission à Bissau et l'eau. Mais frère, peut-être pour la bateau, parce que comme dans le but, bon, bateau bien la carte à Macambouana. Voilà. Puis tout le but également la bateau, bazou n'gaba baebi ne babimate. C'est comme toi la carte, parce que bon. Peut-être les cas qu'on a vu qu'ils ont la facilité parce que ce monde à cause des lengues bilo voilà comme ça facile lengue vraiment et bah bon ne pas on va le bac en foutu mat et même tu vas bamboa on peut lengue ils ont foutu les des garçons ceux qui ça qui témoignage abi mamuna oui j'étais envoûté comment on a mbelo ko anga comment on bimana bamboa comment ba ko subelanga na muninga na mobali ata na mona mwasi donc c'est le bakaka donc il m'a dit que oui nazalé qui maintenant envoûté voilà moi à cette moment j'étais vraiment envoûté mais pour la bima mon frère comment tu vas bima pour la bima qu'on a déconanga Isaac Jésus Christ mais comment parce que c'est ça aussi le problème c'est moni c'est le qui sont de la trompette il y a un grand et ça message moi tu as un message beau où est basé en Zambie à y'occuper dans ce côté qu'on a par erreur à l'anda qui battu vous mona ou soit envoûté qui il y a un ça batindaka ba message le quoi biso à y'occuper message mon appel monter bané tout sami bien aimé côté na chambre na singa Nzambe pardon ce ko kokate luka bandeko bo sambela pona yo frère Tangi Bangala zali frère Lando Pembela zali Patrick Ena zali bien aimé tozali luka benga biso nous allons prier pour toi peu okubiki sama peu témoigner grandeur Nzambe oye peut pas frère ni mosali témoignage pour landa ba pasteur on te ba kosa yemo otay mo te pas que pas passer moi bimina yesus parce que moi c'est pas sauver abimina yesus donc c'est terrible bien aimé Satan a cela rapaz batu bazaki belé parce que mon église sur les minés ba ngoto ba homo pas Satan zo réunir mon fait beaucoup de lozo betera à quelle église basi bazo lule na kati église na ça na baro na kati église donc ma maman ona o ba luka mi bali ba tunda sur l'église voilà so mo bali mo koti mo mo talanta parce que ndi est-ce que nous avons un cas de Macambouana? Est-ce que nous avons beaucoup de bongo? Donc, bien aimé, le Seigneur, Boukabona Batouana, sortez du milieu d'eux. Bien aimé,
séparez-vous, dit l'Éternel. Kabwana ba faux musicien, on a ba ndoki, kabwana na ba faux pasteur d'église à Lokuta, kabwana ba faux politicien, bino ba faux voteur, ba policier pour na ba t-shirt, pour melaki coca, voteur pour quoi qui argument, un peuple riche dans un peuple pauvre dans un pays riche, na le Salémateka na Congo. Yango bene le Seigneur ba sous sakana na bino, on ba Congo la salanini pour vivre na ba malheur ya boy. Bien-aimé er yango kangama na Jésus Christ. Bien-aimé na Galates chapitre 3 verset 10, Bible binini. Batunos ba na œuvre de la loi. Frère, nzambe a maudire bango. Mon Congo loka ba na makamba loi ba dimi ba nini nzamba sa loka ba tutu wana. Yango Congo moye kende liboso ezate. Ennemi ya Congo biso za ba pasteur. Ya so le frère, so ba kangika biloko wana au mona congolais a olamuka. A bima na kata ba sommeil wana ya ba jeune ba 24 jours na en plein jour ba loka misala ya sana kata église makambu ya lukuta ba luka misala ba zanela Yesu na bomo ina bango ba kamala ba via péché frère ba kulamuka ba kulamuka ça dit ko ke musala abole ça peut famille na ye mais ça c'est là que la église kaka ke na la église makambu ya lukuta ba veiller na ba veiller mindela ba sala ngote mais tala mboko na bonde ngezali mais c'est terrible, frère. C'est vraiment terrible comme tu le dis. Frère, mboka moko te e bonga na ba prière. Ba kosa rabino, ba États-Unis, ba France e bonga na ba prière te. Nzamba kosa la pona mokilio te, nzamba sala pona bana na pona royaume des cieux. Nzamba terre na royaume des cieux. Soko ce qu'on a abi chercher premièrement le royaume et tout vous sera donné. Soko luki nzamba ko pambola ndeyo, a pamboli vina yo, a pamboli makambo na yo. Voilà, nzamba sala besoin mokilio te, mokilio ko kufa. Ba kosa rabado ba passer ba kesa me pona drapeau Congo ba bela tako bela frère. Drapeau Congo nzamba ke na ngwa. Nzamba ke na ngwa. Ozomona makambo lukuta. Donc yango moni ke bien-aimé kangamane na Yesu akopambola yo nzamba fana kana mokilio te balobi boy c'est lui qui est en nous et plus fort que celui qui est dans le monde mais c'est le diable na ba pratique fongola ka TV au mona makambo leka o Hero News ni ba lo bakona kama bomaki na Afghanistan basala ki boy ba décapitaki Covid donc mas comme moi yo mo banga na TV o banga na ndako mo rim ezala ka souté mo nti yo no ko banga ezala ka souté zomona monde les amabe le monde va mal bokamba na Yesu akopambola yo au nom de Jésus-Christ. Amen 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 amen. Quand frère Lobi, je crois que bon moni même comédien wana moi la mwindu pour abima likamboana azoye batao qui n'est pas pasteur parce que va passer ba kuta na rada masolo place ba donc la loge absolument qui n'est pas nani. Quand frère Lobi, moi je pense que délivrance à mon tout d'abord décision na yo moko tu te décides yo moko so za kata makambo oyo ba le longa na tiki voilà. Sur mon équipe, baninga mon babé maman la banzana kabona voilà. Et à partir des délivrance, séparez-vous. Donc ils ont la magie, même frère on a le, il est mon pécac. Tant mon équipe c'est maman la coquille c'est comme ça. On béni na yo. On bon de la pona bango. Voilà, tout comme la souka frère sur ta prière. Tout bon de la pona bandeko. Hein? Non, soit la frère, tout bon de la pona bango. Béni na zo bon de la pona bino attitude de prière. Père éternel, papa ezali azarte otine de quoi landa biso. Papa pambola ndeko yo nzambe. Ceux qui a quoi qui n'a pas pratique yo. Ezala zaki inconscient ou conscient. Papa Limbisaye, eza la sœur, eza la frère, papa Limbisaye papa. Oh papa bato misala ma benzam, bango bazana mission ya ko détruire bano ya yo. Ce qui ba baby sa ndeko azolanda biso, papa délivrer na makambo nzam, délivrer makila ma Yesu Kristo. O tengaki na ngomba ya Golgotha. Et tanga maintenant la vie ndeko na ngai effacer nous sama be asalaki papa tombise na molimo santo nzamba koma moto na sika pe témoigner gloire na yo papa kabole na ba camarade ya mabe kabole na ba pratique mabe ezala ba luki na monde ténèbres ba ko souhaiter au nom puissant de Jésus-Christ na tiki bandeko sama boko na yo batela pe bano ya biso batela bana bandeko na ba olanda ba ko na ba pratique ote ndeko ba zolanda nga oya ko na ba pratique ote sunga nzambe akota pe na ba pratique ngote ni libota na kombo na Jésus-Christ. Le boko na nguya yo nguya esimba ndeko moko pe biso moko na mabota na biso na kombo na Jésus Christ bondeli bongo pe lobi amen. Amen amen. Quelle grâce. Merci à tout cas. Non de Jésus Christ pour l'émission pour la prière kitoko mbote na Pacho na Norvège mbote ningi tout vraiment la souka frère tout la souka émission très édifiante. Bato ba teyami. Amen. Écoute à la prochaine émission. Ciao. Bye bye.